Un grand merci à vous tous qui est là. On s'est montré de nous regarder partout dans le monde entier à travers votre chaîne Eco RDC. Et voilà, là je dis aussi un grand merci à tous nos fidèles abonnés. Pourquoi pas de dire aussi un grand merci à Ambrasi Top Model. Je dis un grand merci à Salon Roger Samba dans les Andes. Pourquoi pas de dire encore un grand merci à celui qui nous protège, donc le bon Dieu. Et là je ne peux pas commencer cette très belle émission sans pourtant avoir remercié mon équipe technique qui est là aujourd'hui avec moi. Là je dis un grand merci à Peggy Walungwa. Pourquoi pas de dire aussi un grand merci à JR Walungwa. Là je dis un grand merci à mes confrères, mes consoeurs, tout Bazana Eco RDC, je vous dis vraiment un grand merci. Donc là, j'ai dit aussi un grand merci à notre papa. Lui, c'est Papa Jean Thibault Chiboaboa. Hein? C'est mon père, Papa Jean Thibault Chiboaboa. Les carnaïs, c'est Rabino qui est Nakatia Eco RDC, jamais irata. Donc voilà, venu Moulane, vous aurez remarqué que nous avons parlé de Nazana commune ya Ngalema epai oyo wapina kolukela bino moko ya ba star na bino moko ya ba artiste na bino et na kombo ya Papa Océan. Mais ndenge toza awa bo Papa Océan ayebi pete que toza awa. Donc ils ont formé moko ya sika ozomona la réelle vie de nos stars. Alors les beautés que tala na ser na so bijou la reine et les pesiko toza awa epai ya Papa na biso Océan. Donc voilà. Et là, je dis un grand merci à ma conseillère privée, Sandra de Jésus Mouilou. Sandra de Jésus Mouilou. Et pourquoi pas de dire aussi un grand merci à ma fille, hein, à Johanna Mboui. Il y a ça la différence entre son père, habillé comme moi, Johanna Mboui, et puis son père, donc Mboui. Donc voilà, il y a ça la différence. En tout cas, je dis merci à vous, ma chérie. Et Peggy Walungwa, sans plus tarder, et Nakomekako Benga invité na Ngai. Pour que na mekako monaye et bon comprendre maman de faut qu'on est Eco RDC nulle part ailleurs. Mais un grand merci aussi à vous mon papa Jean Thibault pour la innovation il y a Boye donc présent kaka na kati ya Eco RDC. Oui ça sonne ils ont sonné au rappel voisin après l'été na trop ah Peggy ça moi Balou to zone. Tu vas te sonner. Et sonner. Ouais. Oui. Allô président Boni. Oui, ils ont venu hein. Oui, presse. Jamais n'a pas qu'à Jacoko n'a pas qu'à président. Jacoko. Neni santé quoi? Neni santé. Nga zana nga ninga balula nga zana nga ninga balula na ba pembeni na yo na ba pembe ba côté ya palais na yo na ba pembeni ozaka côté wana ya kala place to l'autre fois tondeni oza côté wana yo komi kasi côté nini ponga na ba quelque part wana na ko longwa pe wana betelo tourna mona rapide après na kota na parler yo za côté nini avenue Kinsuka Pêcheur hein. Ah d'accord. Merci beaucoup président. Comme ça dans les kilos rapide et bon na kota na parler. Na ba côté on a go salelo mo bon rapide. Merci. Merci. Donc merci. La réelle vie de nos stars. La réelle vie de nos stars, Lelo Ekoeli, Papa Océan. Comme d'habitude. Moi je ne peux pas beaucoup parler parce que télévision a plus les camouilles temps. Mais Peggy Walungwa, ce qui me si c'est possible de marcher avec moi. Là, on va dans se diriger déjà. Si et pas invité Nanga. À venir Kinsuka Pêcheur. Ouais, bon. Donc, c'est pas grave. Et là, je profite de cette occasion de dire un grand merci à mon vieux qui fait vraiment le massage à l'égard Jonctionneur de Paris. Balobi. Pene. Il y a mon Kondiambo Kafachi Béton. Pene ya mon Kondiambo Kafachi Béton. On n'a pas le choix. Dès que vous remarquez que tout ça n'a pas sa copine en Madema. Eco RDC, jamais il rappelle, jamais la donc voilà, invité
voilà, je dis un grand merci à Maman Marie Nzanza Moïse. Maman Marie Nzanza Moïse, pourquoi pas dire aussi un grand merci à Maman Jeanne, Maman Lisa. Maman Jeanne, Maman Lisa. Bonjour. Avenue qui souka péché. Yango avenue Munganga. Toujours le papa ya papa aussi ya comédien. Ah va? Ah ouais, ça tombe. Et tu me mets la place tout. Moi ça t'est. Merci. Il te met place tout Lucas. Et place tout na ne place Moutongo Azali donc voilà. Coffre fort et Zanakati. Donc Mouton tout Lucas. Azanakati ah donc ngana bino tozokota na kati pour que tokende ko découvrir artiste na biso. Merci. Bonjour. Toujours le capable poste. Oui, tu es mon ami. Merci. Et c'est pas fini, hein? C'est fini. Alors, la place Marie Zalara, donc choisis. Et pour RDC. C'est bon. Il est là. Michon, mais Michon, ça va mater. Cabo, salut ma belle. Salut ma belle fort. Ah oui, voilà. C'est bon. Yaka, si, yaka. Yaka. Toza kutu, toza na masana moko journaliste. Vini. Oui, Cabo. Ah oui. C'est bon. C'est bon, non, c'est là. D'école d'hier, Tozanaï. D'école Tozanaï. D'école. Tozanaï. Vignaro. Yo zana na chombo. Pardon. Yo na chombo. Na président. Oui, Bengo. Bien. Na mta balula. Yo na mta balula. Nini. Nini mo ba. Oni mo ba nini. Pour mte o, ngana tseke na zape mbina yilo. Yana pour tina leke no mata sikila mabe. Émission. Non bien. On était tout le monde tout d'abord. Eh oui. C'est quoi on va tout ça pour dire. Tika na bimira. No man bonga ko denga fo. Vous ça tu aider na mabe. Yo ni te aider. Ah, comment tu peux moko. Na ida na Tika mama mbono zolo ba wana. Mama mbono zolo. Oh mata na d'école. Eh ben bah vous avez parce que là on va là na ba bicho. Na bakabo. Ah ngai tabu. Vraiment. Azali hein? Azali. Kabu. Kabu Azali. Ah ok. Na petit bakou. Ah. Open bien, ça. Hein? Open bien. Ten. Ah c'est bien l'emplacement moi. Vraiment. Eh bien. Là non, on a CP non, ma casse, c'est bien. C'est bien dans le quartier. Ah oui, pas de soucis. Dans le quartier. Si vous avez une santé. Santé, ça va bien. Non, c'est un de passage, on a mis la balle de ça quelque part. On habite dans une balula kaka donc balula. Non balula. Non balula na kim balula c'est on habite. Asi pegi ah to go profiter peut to côté na soka papa c'est hein. To benga yo malheureusement to quitter non kuna kuna. Côté à Micho. Côté à Micho kuna ta to. Voilà commandant Micho. Tikuna habite non vous allez souvent na té tout za boyo mo to benga kama moko. Et poto ya boyo tu es au monde. Donc voilà, tout ça a réelle vie de nos stars.
Oh lelo, yondo Elia. Réelle vie de nos stars. Oh lelo, réelle vie de nos stars. Oh lelo. Mission Sika. Mission Sika. Oh lelo, yondo Latina Berna. Donc voilà. Au limite, mais qu'après, d'abord, premièrement, après, si nous allons avoir des problèmes. École nanga mutete là, donc papa nanga azam mutete là, maman azam mububa, donc papa azam mutete là, maman azam mububa, donc azam mutete là, mububa. C'est quoi au passé presque vie na yo bon na passé vie na mobimba na passé vie na mobimba te mais ndambu ya vie na botami na loja makasamo ete na mboka loja botami na loja le 5 décembre mais na tanga na ngai nga tanga na 1977 donc 1977 donc na botami wana na loja après ti ba 5 ans nazalaki toujours kaka na loja wana donc pour mama tikaki nga mwana moke donc nabotami neti lelo mama akimi na ye ake Kishasa wana mopepa Kishasa pena donc ebandaki après ake Kishasa mbala moko koko na biso azwinga bokoli ngai ye ti nakokisi 5 ans bakati nga mosuku bakati basali nga circoncision quoi donc après l'air nakokisi 5 ans mama na biso sikoyo aye donc ayaki mpena ye nayebaki ye te nga nayebaki kaka koko na biso tobanda obenge yaya lwabantu donc lwabantu sikoyo abokolinga me nga ndo oyeba ye mama na nga te beti munanga nde mkoma mama na nga beti munanga donc ye ananda oyeba ete mama moko ntango na ye aye sombela nga bagato moko boye aye sikoyo kini ko aye loja pena donc na quartier mobima donc yobi soki mutu mo auti kini série wana azali le roi parisien soki nayebi te donc sikoyo nga na ndo linga biloko na ye te po nga koko ndenge alakisanga donc koko kwanda okebilanga musika ando kebilanga apokolanga pena na makambo wana kosenga biloko ya bato kolia na biloko wana te koko sikoyo ayebisanga kolia biloko ya motu te sikoyo lere mama ye mere aye aoloba makambo moko boye na obemi yango na Kishasa nga kuna naoloba nanga seri wana naoloba kiluba ko seri wana pena naoloba Zalit Malkai Malbimpa donc na ezali donc na yebi kiluba mobimba mais na loba na yebi pe koloba mais nakoma kino quoi donc yango wana après elo ya liboso o tango ayaka tango aye na bimisa nini madeso makasa madeso ebi makasa madeso o balamba makasa madeso na fufu na bon na Thompson na Thompson na ebisieke ngai siko to nando benge mon père donc to nando benga ba sango ko kala to nando benga ba mon père
yo za mon père yo nalingi yo te siko na vie moi fufu na ngana moi makasa madesu wana allez na bandolia siko donc mère na biso alela fort amona moi na ngai akola ba vie moko boye fallait que na zoai après ti tozonga toya ti Kinshasa on a boyina maman toyena maman père atikali na loja te père mais père penda tomonana te tomonana te non donc tomonana te mais koko nde mutu tomonana ba grand frère na ye tomonana baza na zone na kin ye moko koko pa azala po azala na loja ye père azala na Lubumbashi donc na pesi pe mbote mais mais azara papa voilà tant moye siko kin na maman et comment vivre na maman na kin siko donc noko nanga Jampi noko nanga donc azaki comme ye pena azaki kolinganga mingi nde toyaka na ye po na lelaka fort ti toye Kinshasa donc nazo lela kaka après toye na noko nanga wana ye mtabandaki ko calmer ngai andi ko encadrer ngai ti komesa na mama pene ezalaki mwa pasi après nde na yo mesana na ye donc wana ndo bengeka yaya tout sur la moi ok tant mieux équipe parce que c'était pas facile pour s'adapter directement à Kinshasa tant hein et tant on a qui na mboka na loja on a qui na ba mambo ba no sala pe na mambo on na mingi ça non parce que tant mieux équipe ni les bino ba no linga mingi constant 4 ans nazako tambola ki nazako tambola ki na bela 4 donc l'air n'a pas 5 ans de mutu pour comme ça sali makasi ti na kelemi ti na tamboli après nde na zone na eki donc combien na liboso combien na kini na combien lemba penda lemba bamasa na ngai ya lemba nyonso na pesi bango mbote mais na yeba su bango te aveni pe na yebi susu penda te ovanda na lemba ti ba neni ntina ba âge non âge quoi âge ovanda na lemba ti na âge ya ta on a kokisi 6 ans na lemba na 6 ans 7 ans 8 ans après sikoyo toye na na bois na Kinsuka pêcheur donc na Kinsuka pêcheur kuna na kuna toye na Kinsuka pêcheur après to vandi ti toye ko somba lupango na bois donc voilà et après ton yoye les 6 ans 7 ans au Kinsuka et après comment s'adapter na Kinshasa tu comment il a un jumeau boyé tu peux ba master ba nini ba nini siko théâtre au fond de l'humour bouilli pensez malamment comment ça la théâtre tu as un master dans mon côté, tu as un la TV je sais pas et ça la maman dit pour comment théâtre na banda théâtre nazaki na noko nanga donc noko jampi azaleki siko yaya na ye donc noko souris tobengaka ye souris Saïdi Kapuku donc paix à son âme Jean-Pierre paix à son âme maman paix à son âme donc bango nyonso wana bakufa donc noko nanga wana na noko nanga mosusu bazalaki baparenté ya kotia ya kibomama donc bazalaki bango mibale bazalaki bacomédien moko ya kosakana te donc bacomédien moko ya kosakana te moni pena mutu mombawe bake bango mibale na masa na ye ali bati atiki masa na ye na wese amikangeli wese ye alali na ye na ndako donc bazala kosala bacomédie moko boye ebanda olekelanga nga nayebisi nabi nga mpe nasala théâtre nasala nde yo osalaka théâtre nde nga nasa po noko na biso azalaki méchant mabe
azaki méchant mabe siko mpona baméchant na ye wana nga sikoyo nazoyimitaka ye ti mbala moko mpe na ye omona ke tosali mpe théâtre après premier groupe oyo groupe na nga oyo nasali premier groupe nasali na Kisuka awa na Bwako awa donc ezalaki groupe na nga mais ya noko na biso na kotisi ye vice président ya groupe na nga donc en tout cas tozalaki ojouer bien mais auparavant ntango na ye pa bamasa moko boye kabwenga na major sopa kundungu aza na mikolo aza na bakongo kuna na kabeya baza na bakongo ya mo azala na ye na mboso bazalaki bagrand comédien nga sikoyo na banda olanda bango kaka na nsima nabike nga nanika na bando joue kaka nazalaka mwana boss ti mère pa banda opekisa nga mère banda opekisa ngai anda opekisa nga makasi yangi soki naputi yo na bato ya théâtre nakobeta yo ya makasi nga mpe naokendekende na kobomba donc mais ntango mama akufi me ngamu nalelisaka ye ntango akufi nazolela ezalaki donc jour oyo akufaka tovandi na ye ndeti na mbetu abetelanga masolo nga mpe na bando obeta masolo après yaobi nabeteli lisolo moko boye ya naliaka pe fumo namelaka pe supu lisolo moko boye mère aseka après mère ayebisi nga kende osombelanga mwa ngai na mwa Thomson ezala bien ntango mère akei après nde mère akufaki donc yango esalanga mawa mpena voilà, merci. Télévision est un temps. Et grâce qu'on a la vidéo, on a préparé la Kyo. La vidéo, on a publié la Kyo. Est-ce que c'est possible autant la vidéo? La pièce n'a pas eu joie. Non, mais ça, la vidéo, les alliés plus concernés. Mais là, on sait plus la mingi yo moko mais quand on découvre la vidéo en haut et pour toujours y peu moins de temps. Quand je te dis que c'est la réelle vie de nos artistes et toujours y peu moins de temps il y a pour quitter comment je peux dire sur le terrain et toujours plus d'informations pour nous mais ça peut la bande comme sur le baki tant que vous avez surprise pour nous mais on sait que la plus mais qu'on découvre à travers la vidéo. D'accord, merci. Je dis merci aussi à vous, la personne qui est derrière la caméra. Lui, c'est Peggy Walungwa. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à Gilles Walungwa. C'est mon équipe technique de l'Éco RDC. Et merci aussi à vous tous qui est là, en train de me regarder partout dans le monde entier. Et je vous vois, vous êtes là en Belgique, France, États-Unis d'Amérique, Londres, et partout là où vous êtes. Je vous dis un grand merci parce que vous êtes vraiment branchés en ces moments en train de regarder cette très belle émission qui est présentée par votre humble serviteur Vini Mouya. Et sans plus tarder, Peggy, on a coupé ça, Papa Océan, la vidéo. Donc voilà, on se retrouve, hein. Merci. Papa. Oui, bonjour, papa. Au cours se présenter, bateau tala oba d'abord combo na yo. Bon, combo na Pasteur la Maris. Pasteur la Maris. Oui. Oui, merci beaucoup. Monde entier zo tala yo et surtout que invité na biso dans le plateau azolanda yo na kombo ya Papa Océan. Pourquoi ba relation yo na Papa Océan ce qui est ndenge ni? Ouais, Papa Océan za minanga tutanga na l'école à quartier awa kota mimoza na ikuki. Donc à minanga d'enfance. Donc toyeba na très bien la classe à bando c'est qui sa mingi bande ko tumola surtout nga bando tumola nga mingi nde to andola ta bakupa mikuse totanga wono tumolo
pe toboka mon Hollandais mangwa kimi donc azami to très bien donc vraiment depuis à fond aza vraiment très amusant. Puis tokoye ba botangi na ye classe nini ouais totangi na 4e primaire le totangi na ye parce que ça ba tokoye ba bon souvenir oyo garda et pas na ye tant bozalaka ensemble na classe petit lelo nde boza ba ami bon souvenir na garda na ebiki ala intimité donc ata tumoli bino ata bosiliki ele omona afandi kimia so mono lingo réagir mabo fandi kimia alobelo moto pour comprendre kaki yaza moto kimia donc abando partager soka neloko même akolia akolinga boli ensemble donc eza caractère na onga na garda ba bon souvenir na elo nino sepingaka peut-être oloba na ye oyo sepelaka nango te pa na yo asalaka to pe conseil nino ko pesa ke lo mo bomoni ke ate loko na sepelaka nango te parce que so la ndona minute bon nga conseil na ko pesa je sais bien que mutuna mutola nzela na ye musala na ye bon nga elo na ko pe conseil na ko pesa ke musala zo sala tant que artiste ayeba ko garder ba ko sala ngona nzambe lelo kwa mutu ya conseil nga na ko pesa ponga pe mungane la nzela nzambe na mona pe na nzela nzambe na zo réussir pe na zo ko bakaka on a ko ebise yango na yebi ke camarade na yo ndeko na yo as artiste comédien peut-être peu aux autres temps mingi ya ko landa pe ba mo ba pièce o ya sala est-ce que ça na pièce moko yebi ke asala manka o makasi to peut être mo parti moko ya gag o yebi ke yo tala e manka o pe na makasi pe est-ce que koza la pe ouais naibi théâtre moko joie kala azalaka sentinelle na porte donc na mona ki azoboya pa 3 côtes siko donc comme ça bi mais comment muto azana ni sentinelle azoboya pa 3 côtes donc histoire wana penandi asepela na makasi ndinga joie kala vraiment en tout cas merci beaucoup. Ok, merci. Bonjour papa. Bonjour. Oko se présenter bato bazota la ba basoko zanani kombo na o. Kombo na nga Jean Robert mais ba leki mingi na quartier ba binga na kombo ya Jean Vieux John ba misusu ba binga nga ya Ben John pona makambo église ba misusu musée donc ba vieux kombo ya kulutu mais kombo na nga bima Jean Robert Jamba natif disons na yo kutana na ba petit na ngai ti azokola petit na nga lofu to kutana na bango na quartier na moni ndinga azokola na ndinga bani makambune ya okangisa bato panzi na koseka tango lobi lofu mingi tango susu bayebi na kombo wana te précisément kombo nini lobeli ya lofu wana kombo nini ya mais mingi tango na lobi lufu ça dépend no lakisa ke no aza link ya koli voilà miso na nga na mondenga zokola bandi musala yango oto ngai na koloba ngo za lokola abota makina ngo azaki nango déjà na makila o mingi lelo yo mokili ipa ebiso bato bayebi na kombo ya Océan ndenge ya bandi makambo na ye na quartier ti akeye pa kulutu na ye sai nde esika vraiment talent ebombanaki et lisusu kobima makasi voilà soki tolandi pena bien tomoni pena wana azali leki oyo yo ya quartier to ba quartier nini wana précisément to komi nini quartier na biso eza quartier moko bonangalema awa bakombo wana epesami mingi na besika oyo eza un peu enclavé quartier na biso eza entre Kanchachi na cité disons quartier Mimosa au camp ba médecin les quartier na kala terre Mobutu ba dabenga ngo vallée présidentielle mais mingi ba soda quand tchatch bazaki so bazo kita wana pona okende na maison civile ya président ex président Mobutu nde bazako lo tokiti kuna na Lubwaku donc de Lubwaku na lingala mais na français c'est vallée quartier bani mingi na kombo ya Lubwaku quartier Lubwaku. Oui, merci beaucoup. Tu as souvenir ni malamu yo garda et pas ya Océan. Océan ba souvenir malamu ebele. D'abord dans un premier temps ndenge na ngai bo komona leki wana eloko souvenir muneno na koloba
na éducation azwa respect envers bakulutu, respect envers baninga na ye. Océan yebi reconnaître mutu ndenge azali yo iloko emarkanga epa na ye, bien que nakoloba ngo plus tard basuccès na ye ntango ye, mais Océan ba bon souvenir toujours na bato na ye ya kala, bien que asa yebani bato belebele bayebi, mais soko akutani na kulutu moko ya kala ya quartier okomona komizongisa eza te baleki mosusu nde bakóma nango abeti mwa kara yo nde olanda ye, mais ye mpenza soko amoni kulutu atiki nano makambo azalaki nango vraiment ye opesa mbote, bien que aza na batane oyo ye akokokende, mais akoya vraiment apesi mbote bosololi et puis à disposer na bata na ye mosusu. Voilà souvenir à malamu vraiment oyo nga namoni très important na vie na ye oyo emarke nga yango wana ko considérer mutu ndenge azali, ko respecter mutu. Donc liboso na yo azoyeba keno oyo azali liboso na nga aza lokola ngai moko, donc considérer l'homme tel qu'il est. Yo azali grand frère oyo tokoloba ke oyo omoni vraiment Océan parcours na ye tokoloba na cité to pe na quartier elo oni vimeza makasi abanda ko kosala à part théâtre tokoloba taso mutu nsuko mona taso za makasi na métier moko boye ko abanda ko kosala na quartier, mais tokoyeba métier vraiment nini o pena oyo Océan abanda ko kosala na quartier oyo yebi vingo bato pe bakoyeba. Kita métier na olobaki no d'abord tango akoli ye moko ataki mwana mokendingi paranyo sozaka na souci mwana nae atangaki na yebi école misatu oyo atambo aleki nango atangi na école ekuke eza école moko ya quartier awa atangi na école akanchachi ba oyo bayebi école akanchachi na wana era ba défunt citoyen mawa ngi tozoloba à l'époque, et puis ayo kotanga na école Sainte Perpétue au na quartier Kinsuka Pêcheur. Voilà l'école où il y a tamboli na yango o esika si ko sala métier ay ko zo maye ko fungolisa maye ndenge parents nyonso atinda ka mwana na ye na ndinga classe. Dire comme métier ngana koloba ke non na ba métier. En tout cas, ils ont makambo ko sekisa. Ye kaka makambo théâtre ngana yebeli ke no azaki nango banda bomwana. Ye azalaki donc ko sekisa bato ezaki te koloba ke no eloko moko te. O mwana vraiment ba kulutu ba la accepter ba di mwana vraiment yo osuka noka muta maboke. Osuka noka muta ko sekisa bato. Voilà où on a vraiment naebi nae talent nae sike zalaki yango wana. Et fin de fin à la fin du compte ayepe ko yebana mokili na mokili mobimba na makambu kaka ya kosekisa bato. Na si otali pe ba épisode mingi ya Océan ba théâtre ne mingi. Est-ce que ça na théâtre moko to épisode moko to gag moko bo sala oyo maka o ti lelo fanda bino baga non oyo pena e salanga pena bien makasi de longona même ba stress, donc voilà. Océan en tout cas pour dire vrai aux ala ingrate na vie na ebi théâtre na bango oyo sekisa ngai ya makasi o natala e bazalaki epa ya Fiston Saïsa que je salue en passant wana leki na biso na nzela ya ba groupe kabane na kati église tango bazalaki esika ya Fiston Saïsa bango na défunt pe à son âme nani Pululu tango basalaki Jésus en bandaka. En tout cas na sika na sketch na bango wana, donc des pièces na bango wana na seka nango ngai moko tango naza komona ye boye naza tourner est-ce que yo vraiment tango yezo botama ki yo zalaki babiloko ozaki loba. En tout cas pièces na bango epatanga eza Jésus en banda. Merci beaucoup papa sur la non na ministre oyo moi conseil ko pesa par rapport à parcours na ye pe moi loko moko boye tant mususu oyo mona kasala ka osepela kana ngote oko profiter ko pesa conseil ayo ka na ministre. Bon, Océan ngai na koloba na libota na ngape aza lokola akoma lokola moko ya famille na ibandeli na bandoloba na quartier to na boutique toza na boutique na biso ezalaki na boutique wana en tout cas jusque là kombo ezalaki te. Je me souviens un jour Océan yé pas petit terabi Masemeri boutique il faut tout ça lango to pesa ngo kombo kaka kombo nango ezaka na nini poto lexango pe na pièce batu baye ba pe boutique yo.
ye moko avandi ti na bainspiration na abi non te to bandu benga ngo ka boutique ya pembe mpona libanda boutique ezalaki ka batie couleur ya pembe me bakomi eloko te nsima nango lisusu aye oleka lisusu abi te boutique oyo ezaka boutique ezanga kombo à la fin du compte comme prophète moko boye toyoka kulutu na biso artiste ya monene ayo kosala album moko bore ezanga kombo donc ye déjà wana inspiration elaki abi te oyo eza boutique ezanga kombo Mama Semeri oyo boutique ezanga kombo. Quitte à conseil oyo na kopesa ye à l'heure actuelle na comment l'état de santé na ye eza un peu choquant et puis ezosala bien te ndenge biso toyebelaki na ndenge tomoni ye sikoyo puisque batemps ebele mpe azalaki na biso eso te akomaki koévolue mingi na bavoyage na ye bangambo ya braza banini na oyebisi kaka leki courage na vie ndenge balobaka ke non nzambe mutu aza na point ya kati ya vie na biso nakoyebisa ya mibale akangama mingi na nzambe kolukaluka ya oyo ndenge oboyeboye te akangama kaka na nzambe ayebi ke nzambe pièce wana oyo bango basala Jésus ya mbandaka donc ntango basalaki yango basereferaki na makambo ekomama na Bible donc ye moko pa yebake non na kati wana il faut nakangama kaka na nzambe et puis musalo ya théâtre je sais que ezalaki nini na ye mais ezalaki eloko moko ya famille puisque azalaki na oncle paternel na ye papa Sango père son âme na oka kufa ye pas azalaki koimite ye donc na eloko yango eloko ezalaki ya famille ye nde aye koexplose na eloko yango esala esengo mais seul conseil na oyebisi courage na vie lokola ezaka musala na ye donc nayebi te soki ye akomema lisusu brique ou bien akokata mabaya ou bien akosala nini mais lokola eza mosala na ye akangamaka na nzambe aassocie nzambe na kati ya misala na ye tozomona ndenge na famille na bango artistique ndenge makami ezoya ebele frère Patrice asa yebisaki biso RDC soki nzambe te nde tosuki wapi donc eleki na ngai na oyebisa yo kaka kangama na nzambe epuis pesa valeur ya mosala na yo ndenge okonsideraka bato ozalaka na bato na yo ngai nayebi yo ndenge bozalaki na kondo bululu ndenge bozalaki kotambola na ye bozalaki na ye à tout moment ata soki akei mais yo eloko etikali kaka ke la vie continue courage zala na relation malamu na bato osala na bango kulutu na osaisa ye esika bobandaka bozalaka il faut ba relation ezala toujours ya kitoko na baninga na oyo ya mosala relation ezala toujours kitoko kozongisa mabe na mabe te mabe na mabe kozongisa te moto asali yo mabe o balobi songolo pakala te yo zongisaka so balobi songolo pakala yo zongisa epa nzambe po ye nde kaka aza likolo na biso ye nde ayebi suka ya vie ya moto voilà conseil oyo nakopesa ye azala nango na kati ya vie. Merci beaucoup. Merci. Bonjour maman. Bonjour papa. Tokoyeba kombo na yo? Kombo na nga Maman Semeri. Toye kotala yo balobi yo koza parmi bato oyebani na artiste na biso Papa Océan. Tokoyeba relation na yo entre yo na Papa Océan soki banda ndenge nini? Bon, relation na nga na ye beaucoup plus ezaka relation ya grande sœur na petit frère. Aza baleki oyo bakoli na quartier oyo tomoni bango nde bazokola. En tout cas c'est vraiment un petit frère pour moi parce que bon eza te ke po eza télé to lo baraka bien nde ezalaka ona matanga mutapesa témoignage bo baraka malamu amute to lo bandenge to vivre na ye azaki na mama na ye ke akufaki avant donc aza mwana moko akoli kana quartier tikala ana oncle na ye mais azaki beaucoup plus na bato ya quartier ki na famille ko bazaki mutu penda azaki na ye azaki attaché makasi na ye ezaki mama na ye tant mama kei en tout cas tikala le kwa mwana biso na quartier atikala le kwa mwana biso na quartier mutu nyonso ayebi ye azala mopaya te bandako nyonso na quartier eza bandako na ye soki aye awa akuti fufu bolie asekisi bino aleki donc azalaki mwana bato nyonso azaki kopona te oboyo ata bino bobanga ndako na bobeyo kuna bakotaka te papa wana azaka kanda mais biso to bon oseye eza komone artiste mais komone lufwa toyebi ke lufwa akotaka partout donc azaleki vraiment tomoni ndenge akomi na kati ya quartier ndongo bike bomoni ndenge akoli na quartier ntango bokaka komi kosala théâtre sentiment eme ezalaki ndenge nini? Bon
en tout cas personnellement ça l'a bien moni ezalaka et promouvoir a pesika bovanzi toyebi ke oyo kabalobi on a commune boye babimisaka ba artiste boye na commune biso pe na quartier na biso ezaki esengo ya mona ke moko ya bana na biso likambo soki kana ndinga ya koseka kaka te mais visibilité quand même et monani ke moi na biso mo wa quartier asali pe lo akepe musika asali pe pas ndenge na ba quartier musuto monaka donc en tout cas ezaki vraiment ezaki sentiment makasi to c'est ezaki vraiment esengo mingi mais ezalaki il fallait qu'on soutenir même à financièrement tout ça qui na makasité mais en tout cas na ba conseil to bande ko linga ki akende penza musika ceci na biso ezalaki bon mon conseil au copese parce que la non mise mon conseil bon conseil na opesa ezakaka azamtema munene d'abord accident o ya zona musala oyo et affectable sur makasi ezelo mo ko koma na âge na été ezelo ko koma na âge na été nga personnellement mukula liboso na mona kezaki kuna butu na reste kuta au théâtre en tout cas pour ngati akenga kiti abimi na lupango na ndemba na ngatekeza makambo asulu ti mutazo tambola pela na zomo apela mutazo kende ko ngabi na en tout cas tina lala na butu na makasa na yeba ke moi mbalo asali ka théâtre en tout cas a changer te mais tant na yeko mona ngo comme ça na reine leki ya moninga te menga na monaki mais na bi meloko ils assuré comment moi na mukina âge bon c'est vrai malade pour na âge mais on ne pensait pas que le rango ko kaki quoi attaquer na moment où tout le monde qui a na carrière moula il fallait na no sala na carrière de ba tout tout monde na ba groupe salon onde ba kenda ba komi ba tata ba papa masumuti le ba sa théâtre ba ça ba nzoto makasi pour na nini yete entre ça la biso passe mais ndena bikaka azaka na patience et là on soupe zalaka et na ngoka bozala ngo preuve moko ye kaka po itala bat mokile tala yo ko luka batu ko kota yo poko sala nini azaka mtima munene biso na quartier to yebaki azali mo amour discipliné malgré théâtre na en tout cas discipline respect ala mo amour aibo respecter batu ake ko luka te ayebi bien ce cas qui pressé na vie mais la simba qui si po mama tika ki na mama tika ki héritage monté mais azaika passion na mukemketi ya kotina makomba ba via ba théâtre cela veut dire que azaina posa ko luka azaina posa pen vina ngeko tika la boité ni ko bateki le quoi maman za souté donc na ko sa elo monter na vie faut quand même na luka na eloko o ngana za na motika na ko lisango et vous attendez sous moyen ko permettre ngana vivre na le long na 5 ans en tema munene à supporter écoute aussi na pena batamité malam bato ba ko sungaye en tout cas biso tozo sungaye na ba conseil tozo continuer sungaye na ba conseil tozo continuer ko prier pour naye nzamba soutenir ye azalaka na musala naye oya pona ezali loko mo ezana makila naye a continuer nango malembe awelela te akene malembe mukolo oyo ngonga mutu betaka en tout cas ba mutaye barate lelo mutaza boye melobi batu nyonso bakulu tunaye batu lokwa basaisa itomba bane ba théâtre omona ka neti omona ka neti to bango bakute déjà batu musu ba sa ba théâtre bakutaki ba groupe salongo ezali mais bala ko sa pe ba succès na bango basali pe ba succès ko leka pe batu ebele pona nini yete aza mutema munene ya yepe ngonge ubeta nzambe azali au sala pe ka na pona ye next mais na yebi théâtre na moko nazo posa na nzembo wana za na théâtre moko bo basalaka zaka ba soda ba na nzembo moko kunzilele ye mo soko yo kitaka déjà ko se rappeler za théâtre na yepe o e markanga makasi et puis ngai nde mutu bandaka yende mutaka lo bake boutique na nga pesa ngo ko mwa borisa nga ko da boutique moto yo kaki wana nde yo tangu talo bakango na seki akei en tout cas on ne pouvait pas boutique ezanga kombo tangu ba ko ne artiste munene eko lo bango lisusu obi kele ayo lo buye kuta yo lo bango ata je crois 2 ou 3 ans après mais ye aloba ngo na kata boutique na zo baka yozo ni ngokoma kombo na boutique côté poani faut koma zela lokolo koma raté to benga on kara boutique ezanga kombo donc nzamba sunga yake ndi msika msala merci papa hey kuma mama tokoyeba relation na ona papa na biso artiste so papa Océan sikubeba ni wapi mama nini ngo Océan za mwana biso mama na yeye azali camarade na biso na ndenge akufaki atiki ye aboko la so moke akweta na aboko na biso kaka tozo mwende wana
esala ko ndenge ntango boyokia mwana bino akoti na monde baartiste akomi kosala théâtre tosepelaka mingi vraimen mpo abanaka lokola maseki kaka boye ti toyei komona mpe mbala moko mpo noko na ye oyo ye ndeko mama na ye nde azalaka artiste nde ye sikoyo abandaki kolanda ye ntango nde azosala ye mpe azomona mbala moko ye moko mpe so aye kosala yaye mpe groupe na ye tomoni mpe akomi kosala mpe nini théâtre conseil nini okopesa epai ya mwana na yo papa Océan bon mpo na ngai mpenza en tout cas nakopesa conseil donc azala kaka donc azala kaka modele oyo toyebele bande akoli aza respect na bamama amakana ne mama moko te na tomona ye teka make mama moko ye mosani kaka koseka donc yakola kaka bongo azala kaka bongo malamu nde conseil topesa yango asimba kisi te nde tozoyoka o basali boyeboye en tout cas vraiment na ndenge loboko esali boye vraiment eza pasi mpo mwana azalaki boye te azalaki boye te ezalaki biemeta sekonde akomi donc motu ayebi ye te akosaka na ye akofinga ye mais toyebi mwana azalaki boye te toyebi kokama ndenge na ye kozwa ku makasi boye vraiment donc eyebi biso pasi mingi na motema surtout nde tokoma yoka baartiste nde bakoma kufa boye donc ezopesa biso pasi makasi vraiment merci okosoka na piese moko boye osepela nango oyo asala to gag moko boye oyo maka yo bon nasepelaka na piese mo basalaka na pululu oyo ya pululu ele masque wana mpo ye bazalaka na kati en tout cas esepelisaka makasi. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à vous Peggy, merci aussi à vous Papa Océan. Nabigena bande de bota la chose sikoyo, mamiki ko comprendre pourquoi émission Oeza la réelle vie de nos stars. Tout le monde bande de ko baniki de kiwana, bande de ko ba bêtement solo, bande de ko ba spécial témoignage. Est-ce que nous mo ko komeka pour expliquer monsieur par rapport à l'explication pour ma frère na biso pe ba sœur na biso monsieur ba expliquer tout le monde masque na eu à comment le pasteur voilà, c'était un peu comment au temps pendant temps on a eu vraiment apprécié moté apprécié moté pasteur voilà que bien Thomas que bien Thomas depuis kala tu vas bien Thomas donc hier à collègue azaika gabarit bongo quoi azaika gabarit pour plus de bien gabarit donc azaiki munene quoi azo betanga na classe azaiko betanga fort ando betanga menga azangi matumoli nga azangi matumoli fort nga soiga o pe pasuki na koseka yo ti soisoi na moniga o boye boye na kimi na nga na kimaka donc na kimaka pena na kimi tina ndako donc tomesanaki na ye penda azalaki penda masa na ngai azalaki masa na nga ata ye nazotumula ye me ye mpe azotika te kobetanga donc misho mpe tozalaki na ye ye azalaki nga mpo nga misho naza grand frère na ye mais misho azalaki leki donc azalaki mpe kokola na ye tozalaki kokola na ye ye mpe atanga na ekuke Bama c'est belé, Bama c'est belé, tout le monde est grand frère, le nom c'est qui encore, mais j'aime la moni VJB, oui. Donc, Aza vient dans la pena, vient dans la donc, naoki conseil ne sous salinga ndoto malili na simeri simeri na seki susu boutique à Pembe ngam na pesaka boutique à Pembe wana kombo donc pour ezaki boutique moko bando te ka ba sucre pour se wana pena bois ko ba ezaki na no ezaki pena donc ya kala pena mais simeri bando te ka ba sucre ba nini donc nga sikoyo chaque fois na yeboye na talaka au boutique ezanga kombo penda mamoro bazwi bango bazwi kombo wana le ti na chanza kombo wana esusu sera kala bana benga ngo siko bo rezanga kombo après pe confive aye ko boaka bo rezanga kombo sans que kutu ngana yeba ke bo rezanga kombo ezala donc après
ser Mauna. Mauna penza aza mama nanga penza. Donc bazaki na ba Mauna na kombe na zaki ambiance bien Mauna. Donc wana mama yepe na oki ba conseil na ye pena na esalinga bien pour yoka ba conseil ya bongo esalaka bien. En tout cas na vion na motema. Voilà. Donc Mauna tobengaki ya Mauna wana pena mère na biso. Donc biso bamisho biso tout okoli. Donc aza mère na biso ya kala. Mais elo mobo na kamwe nandime kuke ye ya tala ne ba pièce. Mais ayisinga ke pièce alobi pièce oyo to sala kululu et les masques. Wana pièce na ngai pièce na nga pena. Donc na bimisi pena ma donc makasi na nga na lakisi pena ke non qui venait et banga quoi. Et ça la m'a donné une question. Kala. Voilà, c'est bon, continue. Donc ça linga bien et puis Simeri ya Simeri so benga ya Simeri ya Marie ya za poto leki nae. Donc Simeri asa yaya. Donc ya Simeri donc après singa susu mzembu mo boye oyo tusala na kundilele bolole soda mobimba abanga mokondike bolole kundila. En tout cas esalinga bien. Merci Papa Seya. Esalinga bien. Même que tout le monde a un moment trop dans ma émission. Mais est-ce que les locaux comme expliquer ma tout le monde à la biso un petit parcours il y a vie na yo na Brazzaville na Brazzaville ndenge tombaki na kati ya Brazzaville lelo ozo maladi ozo lelo vie oyo mena na Brazzaville. Est-ce que vous expliquer biso na ba ndeko la biso siko parce que toza na surprise mon propre pour na yo mais to vous sepela d'abord on me expliquer biso vie na yo ndenge passa na Brazzaville pour les comme na malade na vie na passa na Brazzaville précisément na Point Noir. Donc na passa vie à bien ya mabete quoi. Et na passa vie ya mabete. Donc ça na ra kosekisa kovanda bien na batu kozala bien na batu pousser ba jeune kolakisa bango ndenge mosala ndenge ezalaka kopesa bango conseil. Donc na format mpe bato ebele ba jeune ebele na Point Noir na format bato ebele na format bato sur na kine. Donc nayebi te so oza na bamaka mosusu yo expliquer biso dans tout un peu moins clair yo mbala moka bolalola monga mama bobu maladi yo mbamona tout te maladi sikoyo oyo bon Zidane nde mutu abenganga na production eza na kabinda tokenda na kabinda tokenda après quelques jours après pour les comment na fête il y a 2017 à Porto 6 année quoi. Donc aux Arabes les 31 na les premiers tout ça là spectacle wana après spectacle wana après touriste aussi ici bon na nazara contenté jour nazara contenté na ba mbongo place ba mbongo tozwaka quoi pour tozara koba Bidi et Koba Vetito Christian Petit Zidane. Donc nazara contenté na mbongo wana et puis après na si Zidane kenga na zoni na Point Noir pour nazana na ba production belé na osala kuna après ti
nazongi kin nazongi point noir lelo lobi na kwei donc nayebi te nde bato mosusu balobaka ndenge bato mosusu balobaka mpe ndenge makambo elobama ke non babwakelinga maladi koba moto abwakelinga maladi Zidane donc makambo elobama ebele na ba YouTube bon na mwasi na ngai ya kala me nayebi te donc wana nyonso wana averifie po nazo vivre sikoyo vie na nga moko nazo vivre vie na nga moko donc nayebi te elo mosusu nakoloba nayebi te. Voilà, merci. Là, j'ai dit aussi un grand merci à Michel Koki, il est là avec moi. Je vous dis vraiment un grand merci. Et est-ce que Oko peut permettre d'en avoir quelque chose? Si c'est possible d'en avoir quelque chose. C'est ça, le Ramalam. Comment tu parles? C'est comme ça, on a un problème là, parce que on se parle. Nazala jamais n'a problème. C'est que dans la mabé, jamais. Hein? Nga naibisio nazala jamais na problème na mutu. Merci, Peggy Oluma, c'est possible en salamo. Donc merci à vous Peggy. Et question d'ailleurs vraiment na nyalo baboye ngai nayebaki océan na point noir donc na point noir te mais na Kinshasa tosalaki film ya Mongonzo je crois que ezalaki ya Alpha Kokole tosalaki Mongonzo ye pas joué après bambula tosalaki voyage mo na point noir ngai vie ya Papa Koba nakeki komona ye susu na point noir tozalaki kuma tokutanaki biso ozalaki na ele na biso tomosambusa ya kuma ovanda nde kuna après batemps tokuma okutana parce que chaque fois donc point noir tonomona na ye concernant makambo elekaki biso na kabinda un jour navandaki na ngai nde makambo ezalaka kotoka opposition nakutani na Zidane abengi ngai Zidane azalaki na point noir Zidane abengi ngai Christian toza encore moko eza na kabinda il faut tosala production moko na ouverture ya bar moko te date jour wana ngai nalongwe Kinshasa nakomi kabinda après quelque temps minute parce que tonobengana boyana na toya na océan après quelque temps nakutani na Zidane ayokutanga na kabinda akutinga na kabinda atuni obo ye moko nde nabite océan zoya me azwi kote te na frontière bakangi mpo na mokanda moboye nabi asavaka so toza biso mobale so pululu loka pululu yabaki mpe Rolanda biso mpo tozalaki ngai pululu océan biso 4 loka pululu Rolanda tosata 3 so mpo océan azwi temps akokota na ye tozwika biso ensemble. De même, je te commande Zidane dans la famille qu'on a mis dans ma tête. Christo betela, petit betela, maman tourne dans palais. Donc pas la famille na bango, tu vas na petit ba un mot pour tu zone une personne de là. Tu écoutes océan y. Zidane veut continuer ni basolo ndenge ba faire la quota, tu ya bani, tu vends ensemble. Tu vends. C'était prévu de jouer le 24. Le 24 wana maman bi mkolo place habite moi ça ouverture exacte parce que place ça monene fa bon ça ils a qu'à le 31 pour prolonger pas séjour au cabina on va 3 jours c'est on va prolonger on va 3 jours pour prolonger pas séjour on va dire surtout les 30 sur les 30 et 31 tout le monde aéroport bo ina Zidane aussi abiso ça tout okutani na Papa Koba na Tito na aéroport
toyambani tokama boye mokoloni oyo te tokomi kaka lelo tokoma ilobi tovanda na hotel moko na nsima wana biso mpe toza na quelque part tovanda tovandi tokutana bango biso toza na position moko lobi le 31 banini te kope ezala tokuti bandeko na biso wana eza masolo so tolingi totia bango kope te so tolingi mpe totiaki bango na kope te mais lokola toza kaka biso bomoko totia na kope te koma bioka 5 tojoue spectacle biso 5 tosololi wana lobi mpe tokei kojoue spectacle bango azola quelque part biso mpe tola quelque part tosangani biso 5 wana le 31 tojoue spectacle bango bazali mpe na spectacle bango le premier malgré batiaki biso te mais bake joue mpe spectacle bango wana le premier le premier bajoue spectacle bango le 2 papa kobaye na oyo tosololi biso tofe tozonga lokola baséjour na biso esilaki osayabi te nga fe nazonga na nga kaka lelo nabi te nazonga lobi tozonga nzela mona tito nakoba zela nabi te nga naotika dame na kabinda navanda na mama ndambu après na point eza problème te biso tozonga oseya zongi lelo biso tozonga lobi yango ekoki tozongi tokomi na bida toleki déjà frontière ya kabinda na mwanda tokoti mwanda na mona telefone nanga esone zida na bengi ngai mpeti ndeni nga bien tosi tokomi na mwanda oyoki makambo ebimi te ngai makambo ebimi oseya asalaki AVC asali AVC balobi o ngai na papa koba tomemaki koto mpo tosala mabe na bombeli na koba kobetela koba isolo te topusa moke ma batelefone komo sone parce que bato asaki émission bazalaki amona boye tito nayebisi yapika nayebi yuka likambo bungoye koto ozali na koba yapika ntango lobi kambo ya bandobeta solo koba mpe ayoki koba komi mal à l'aise nga kutu na océan toza kuta na rapport moko te na kosali mabe nini ngai na zidane tosali mabe ndenge nini ti tozonga Kinshasa ti makambo epeli moto ntango na éclairciri makambo wana nani naloba boye nalobaki boye na bémission elekaki océan na papa koba bazali na rapport moko te bazali na rapport moko te bazali mpe bando te bana mpe place moko te malgré bajour mosusu bakoba koya wana na tito baye tolie na biso ensemble mais bazali ma na rapport te eloko moyo bakoka oyelela nta wana ezalaki mpe te omoni nasalaka témoignage nalobaka nalekana na émission na explikaki bongo donnement na kotokutana na ndeko nanga océan na matanga ya dadi nakutani na océan toyambani akomisi nzambe parce que namoni santé eza bien vraiment a récupéré akomisi nzambe nalingaki naloba boye na bandeko na biso oyo batalaka biso basepelaka na biso baartiste vraiment avant ojuge likambo zwa na temps ya kolanda olandi na version moninga olandi mpe version oyo oanalyse osali conclusion eza te ka oyoki boye mamo boagi boyoki mamo bondofinga oyoki mamo bondoloba mais mokonzi babi mokonzi ayere anyama litoyi moko te fo yoka tous les deux côtés oyoki koto oyoki koto mpona ngai koba na océan bazali na rapport biso na bakoba toyaka mpe nzela moko te nzela moko te bango azali na makambo na bango ayaki biso mpe ezali na makambo na biso ayaki tokutane kaka sur place donc nandimi te motema mutu biso toyebi yango te nzambe nde ayebi nzambe nde asondaka motema mutu biso toyebi motema mutu te ntango mosusu mutu mpe akozala na bapense mabe akosala motu mais je ne crois pas ezali papa koba akokosala moto Zidane nandimaki mpima te parce que Zidane kutu amonaki te seya kotana mpona ezopesa te tokoluka mwa kwanga moto oyo bon moto bongo namema ye mpe mpona asala ye mabe ezalaka nango mais nandimaki mpima te donc témoignage na ngai ya makambo oyo elekaka biso na kabinda c'est mpe ça donc océan aza ndeko na biso aza collègue na biso papa koba mpe aza ndeko na biso aza collègue na biso donc soki na koloba nga naza nango na katikati na koloba mabe océan te na koloba mabe papa koba te donc nalobaka mpona éclaircir bato soki malade eyi kaka donc malade eyaka nazota moto osatanga moto te na malade oyo nakobela mais malade eyi kaka eza peut-être ndeko nanga dadi amela masanga nini te
amelaka net 2 bouteilles na ye mwasi koli na ye amelaka cigarette te mais azwi cancer ya cœur eza malade ye otouchaka moto te moto asalaki boye moto asalaki boye nsima kondo loba avant koloba likambo fo kotala baparametre merci na baoyo so balingaka Christian Petit Elonga donc nazali donc bientôt là ozobanda biloko na ye moko bos Jean Tibouabwa donc tozobanda na site na ye donc omona Elonga omona mpe les doyens du théâtre eza bacollègue oyo tosangani ancien oyo tosangani po tosepesaka bino okomona les doyens du théâtre mais groupe Elonga mpe omona yango na site na biso merci na baoyo balingaka famille na mobimba baza na mikili famille mobimba parce que toza ebele kuna famille na mobimba ndeko na bino yeyo Christian Petit Elonga papa na Christevi napesi bino mbote na baoyo balingaka nga na baoyo balingaka nga te nazaka artiste na bino moto moko aza parfait na mokili azalaka te biso tosala berere so moto asala erreur balebisaka kaka merci na bino surtout à la prochaine. Donc j'espère que na bande ko bota la biso na ngai na yo totally surprise auto bombela kiyo oyo kinyo surtout oyo frère na yo topé master na yo topé v na yo topé ndeko na yo Christian Petit lobi na yo est-ce que parmi ba mamba lobi wana c'est vrai ou faux? C'est vrai faux ezan na ndeni na nyonso tu ya lobi apporter ba conseil na mambo tu yo ki wana ya lobi wana donc ya lobi kaka omoni makambo ya maladi na nga ebele bato ya théâtre ebele baloba bato ya poto baloba merci napesi bato ya poto nyonso basoutenaki nga na maladi donc napesi bango mpenza merci mpe na continue kopesa bango merci faut nazala reconnaissant donc faut nazala reconnaissant bato nyonso oyo basoutenaki ngai ti lelo donc naza na cœur na bango quoi naza cœur na bango donc Christian Petit, Papa Koba, Zidane, Vetito, baza bakulutu nanga mais eloko moko epesaka nga pasi makambo nyonso ba Christian Petit balobi eza makambo solo ke conseil mo nayoki alobi ya avant ko juger mutu il faut ko yoka ye mais eza makambo solo. Christian Petit tokutani na ye kaka na matanga ya Dadi Dikambala tokutani na Christian Petit depuis na Kweya le 5 janvier 2017 vous comprenez si namoni Christian Petit kaka lelo vous comprenez donc sikoyo un Zidane nan kutu namona ete ata na matanga nan namona ete Papa Koba et Vetito. Papa Koba. Donc, il l'autre côté. Mais, monsieur n'a pas un problème dans bango. Ce qui est, bon, tout le monde que non, nous avons biso tozala qui n'est na voyage. Ata abeli, ata soki, moi si wana azalaki moi si ya mabe. Azalaki moi si ya mabe. Pour aboya ki poto ya ko talande ko na biso. Il fallait qu'il y ait un bango baya kotalanga. Comprendre? Fallait qu'il y ait un bango. Moi, si je kimisa bato beni pembe na yo vis-à-vis ya comportement ya bako kepe boya. Mais na ba gisement ya moi si na yo oyebi bien moi si no ya kalawa.
et bagissement na indenge ba neko za tu vois pas que on va appeler déjà micro ba otala yo moi si mo boy moi na mo bon ke banda ko café to do bon n'importe quoi tu fais ça quand mususu peut-être ba comportement na ye affichaki mais ezalaki pena ba comportement ya wana te falaki kaka baya kotala ngaka fallait kaka baya kotala ngai fallait baya kotala ngai Koba aya kotala ngai Zidane aya kotala ngai veti tokutanaka na ye tokutana oui tokutanaka na ye na matanga ya Bosani T. Mère Solange, Kindondo. Kende lisusu. Qui encore? Na Bosani. Donc nayaki na matanga wana ezaki na matanga na foire ezaki na matanga wana ezaki na foire ezaki matanga ya ker moko boye Bosani. Tokutani na vetito ayambinga donc asepeli donc président Sobé en tout cas nzamba za munene vieux José de Londres donc tosepeli batu nyonso penda baomonanga ti lelo bambatu bamonanga kaka donc bakumisa nzambe bakumisa nzambe nganga yonga na obakake ngaza intouchable matanga ya vena biso le nom m'échappe, je viens d'habituer au Faka, mais là, rapidement, trop mon qui t'a vendu. Vieux. Quand tu vois quand on a hôpital général à Mamaemo, bon, chaque on a Fiki, on a pavillon sur 11 et tout, voilà, on a bossé ok, ok. Donc, vieux, comme Mozuki Mangai, donc, Kutani na batu nyonso, bat baye kotalangai, donc, basepelaki. Donc, mais Zidane, Koba, Tidien, Vieux, Nana, Christian Petit, Bayara Kotalanga te, Toki Kokutanane, jour ya matanga ya Dadi, Tokutane kuna na matanga Dadi Toyambani, donc Tobete pe masolo te akala, to solo likaka, ndeni en tout cas océan, salinga bien, pene salinga bien, après mais chose grave, pourquoi tu n'as pas voyagé et qui Koba nani retourne à Bango, ils ont toujours problème. Dans l'objet de l'autre côté, mais on a posé car question. Pourquoi? Parce que je suis la première personne pour Yamba papa n'a mis sur météo matéa. Dans l'église, place à Zalata Bani Bambas, j'étais toujours avec Pégou Alou, moi et ça qui est frère n'a Fali pour pas azoyer mes mains l'hôpital et tout comme ça. Mais dans témoignage naïe, bah qu'il n'a qui production, papa Koba la petit taux et tout, retourne à yé, on a besoin de masse sur le col. Et yo, vous voyagez, Zidane, tout, pas, yo, zoni les 5 pas, vous êtes malade. Mais, on a évité. Pourquoi maman, il y a toujours. Parce qu'il y a quelque chose, c'est ça. Bon, on a 4-0 pas, t'as donné. On doit suspecter tout le monde, on est. Naza intouchable. Oui, comme on a Naza intouchable, Papouche, océan intouchable. Donc, nga na ebité na ebi makam na bango te bon makam na bango ekali ngai te donc nga naza intouchable nazo sala vie na ngai nga nazo kumisa nzambe na nga po abateli nga ti lelo ndenge naza boye eza grâce à nzambe donc nyonso etikali makambo ke. Un grand merci à vous Papouche. Merci. Maintenant on dit maki les lotos allaient pas na yo awa parce que je dois ramener mes kuna. L'homme même biso ana katsa le bois. Pendant ngala katsa le bois ou na la le bois donc faut pénan sur le bois. Quartier ya Papi Kader. Quartier ya Papi Kader. Donc Papi Kader Mahamba. Donc voilà, André de France, merci à vous. Petit nanga maswaku na pesi yombote. Yé pas vandara na quartier o. Po yé donc ya na ye na point noir, vandi na ye ti donc avec qui bandila. Donc comme nous sommes déjà à souka émission. Pour la bande de Kotou Talios partout dans le monde entier. Est-ce que tu peux leur dire quelque chose? Et surtout pour la bino bana au moment na papa na monter. On lancer un message à ma maman, c'est pour na
babano bino bano bomona batata na bino donc esalaka mpe pasi mais tout ça aboni donc ya mokili ya bato comme déjà maman abokolaki nga bien oyoki témoignage donc maman akolisaki nga bien mpenza nazalaki kosenga eloko ke ya motu donc nazalaki na comportement moko donc nga kaka koseka donc nazalaki na nga bien koseka na bato makambo nyonso bien deuxième message na bafanatique no tu balingaka yo bafanatique na nga nyonso tout oyo balingaka nga bato nyonso baolanda nga partout dans le monde entier. Donc, Papouche, Océan, Intouchable, Aza. Donc, Bakinyo so balinganga dans le monde entier. Donc, Papouche, Océan, Intouchable, Acteur Nabino, Oya Sepelisaka Bino, Ope a continuer toujours ko Sepelisa Bino. Donc, Nazar Ngai. Donc, AVC nanga nazo continuer nango kaka donc nasengi balebele nasengi bosunganga mais na ebité soki pe bato bani bosunganga bien bani bosunganga te mais nazali kaka soki bato mawa bazali et salanga bien soki bato mawa pepe bazate et salanga pe kaka bien ngaza acteur na bino musala nanga de théâtre donc nayebi lelo mosusu te nayebi ka théâtre donc Papouche Océan mwasi akala film na ngai ya sika merci Jean Thibault Tiboabois donc ye moto apesi nga makasi oyo benza Jean Thibault Tiboabois en tout cas merci oyo moto pesinga temps oyo nayeba ye kutu te tosala kutu émission boye donc naza kutu donc elekelinga mais en tout cas bato nyonso oyo balingaka ngai basepelaka na ngai donc napesi bango bambote donc nana bato te ya kopesa mbote donc numéro na ngai ezali 00243 89 58 64 300 00243 89 58 64 300 donc numéro na ngai yango wana bopesanga ba conseil musala na biso ezalaka bongo bafinga biso bayina biso basepela na biso musala na biso ezalaka bongo donc en tout cas maman Anto Street donc napesi yo mbote na compte na part ya Peggy donc cameraman na biso donc alobi après azwaki appel na yo esalaki ye bien pena esalaki ye bien donc maman Anto donc pesi yo pe mbote. Voilà, merci à vous Papa Océan et merci na bande tout juste en Rolanda biso na meki place pour vendre là-bas restaurant par-ci par-là tu ma télévision nous la émission Oyo la réelle vie de nos stars. Pourquoi pas de dire encore un grand merci à mon papa le plus célèbre, lui s'appelle Papa Jean Tubois. Pourquoi pas aussi de dire un grand merci à ma conseillère privée, la seule qu'il faut à la place qu'il faut, la seule qu'il faut que je puisse être ce que je suis aujourd'hui. Elle s'appelle Sandra Moulou de Jésus, la maman de Johanna Mbouyi, et pourquoi pas Christopher. Je dis un grand merci à Chrisandra, vous êtes vraiment nombreux mes enfants, je vous aime beaucoup. Et j'ai dit un grand merci à ma famille, la famille Mouya, donc on appelle Simino Mambo, tout ici Simino. Je dis un grand merci à une dame, maman Marie Nzanza, Moïse
Libota. Et pourquoi pas de dire un grand merci à maman Jeanne, maman Isaac. Tout Bolingo, je papa Océan pour soutien, pour soutenir physiquement, moralement et spirituellement. Son numéro c'est 00243 89 58 64 300. Donc je répète, plus 243 89 58 64 300. Je dis un grand merci à 00243 code mondial Yawili Moucheni, mon père spirituel. Je vous dis un grand merci papa Eric Mandala. Et je dis un grand merci à maman Antostret de la part de Peggy Walungwa, c'est-à-dire Bambote Bele Bissika Pesio, et tout le monde a venu mouiller s'abonner massivement à EcoRDC nulle part ailleurs. S'il te plaît, donc na bosanika libanga moko producteur nangai du 15 au 15 Gabin au Sibi producteur nangai, donc na pesio mbote, donc producteur nangai. Voilà. Merci, tous abonnez massivement, donc abonnez-vous massivement à notre chaîne EcoRDC, vous ne serez jamais dessus parce qu'il y a toujours des innovations, il y a plein de choses, du nouveau, donc voilà, là quand le cerveau de notre papa Jean Chubo Chuboboa et Tournaka, déplace tout le Sara, Bamaramouya Kitoko. On se retrouve à la prochaine avec un nouveau numéro. Bye.